Pouvoir morozara parfait zate. Je l'ai toujours dit, aucun pouvoir n'est parfait. Pour les lots, Félix a côté Azubo Konzi, dans un monde quitté. Félix a Azubo Konzi dans l'élection. Félix Atikala, même papa Atikala jamais Kobunda, que soit l'opposition dans un monde qui. Mais les lots au bâton sont koufa actuellement dans le régime ya Fati to banan Fati Mutabou Bambango comme Fuleka ya Kabila. Bâton sont dans koufa no Kabila Mutabou Bango Kabila. Les lots va continuer koufa na est. To banan Fati Mutabou Bango. Ne pouvait pas en tout cas. Attends, Zakite, mais déjà, tout Zakiwana, secrétaire général Zakiwana, de vos qui sont Zakiwana, tout Zakiwana. Donc, il ne pouvait pas Kusangana Batouana. Baza impur, face à la population, ils sont impurs. Gratuité, mais avec quelle infrastructure? On n'est pas contre les pouvoirs. Tout ça, on a pour un éveil. Il y a conscience. Pourquoi gratuité est un chèque? Parce qu'il n'y a pas eu une bonne politique d'accompagnement. Les études de faisabilité n'ont pas été faites. Mbote mingi na bande nyonso ba congolais ba kolanda biso ba diaspora monde entier ba landa émission na biso na 3W Congo France. Merci na bana mboka oyo ba sepelaka na chaîne ya Mesedi di Pumba waela bango ba actualité par rapport ba station nyonso ile kana kata mboka na biso. Le na mwana mboka Jeffrey Miko ete to meka osani ba analyse ba close au par rapport mambo zo kana kata mboka na biso to kosola ngona ye par rapport ya marche ya FCC et sala ki na bande ko lamuka otomona ki Martin Faloum a sala ki a benga ki bato mais yé mona kata za kité to ko sola ma Shadar to mona ki yé muka bimaki ba propos ya Shadar ko lo ba par rapport ya mwana mboka Fachi par rapport au gouvernement oyo ba propos lo ba ki to ko sola makambo za ebele bona démission e bandeti sous capot mameze be to ko sola pe mamu ya Paul Kagame ya vision na ye ya kotonga village oyo alinga tongela ba congolais est-ce que ba congolais ba ko sepela nango to za vimana mwana mboka Jeffrey Mikote bonjour mwana. Bonjour Mouna Cédric l'artiste, bonjour na ba fidèle abonné à Congo France, bonjour na les boss José Didi Dimpumba Zolandanga, un homme noir mais na ba makanisi ya mindel en tout cas na peso mbote bisiko zali. Mbote également mon vieux fili en salle et puis maman Florence Nsona mbote na Dadumengi les boss miraculés na ba nyonso balingaka ngai et Mouna Cédric tant toyaka awa zakate pour na kosa ba règlement des comptes. Zali TV bat balandaka biso ebele surtout que Congo France zali chaîne oyo et le makazali chaîne oyo zali na crédibilité. Alors tant toyaka awa surtout c'est aussi notre manière ya ko véhiculer message na biso à travers Congo France pour dire que nous avons tout intérêt à défendre mboka na biso car na lobaka patrie et Koufa, patrie éthique à parti politique éthique. Merci mon mboka par rapport à tozalaki na marche ya lamuka na marche ya bande kona biso ya FCC 600 ou bango ba pesa bon quoi évaluons en termes en pourcentage bon à le bas ça qui 50% peut-être 50%. Pourquoi? Parce que bah grand leader oyo bazala qui penza en tête et affiche bazala qui entre autres Martin Fayulu azala qui était. On attendait peut-être que M. Kabila pas encore m'a marché. Opposé à une question dans ma caméra, est-ce qu'il y a un jour surtout vendu Kabila pour la marche et zandé na biso et c'est impossible. Pourquoi? Parce que na plénière na nous coûte ya raté. Ba plénière il y avait séné les carabiso tout ça. On a tongo midi pour qu'on a atikala ko yate. Tala ku karabimaka une fois ya na plénière tande salemaka. Na ba parlementaire IDPS. Baluka ba kangana raïs photo. Omuna. Donc pour dire que marche on va être sous 50%. Pourquoi? Parce que peuple peut répondre à qui na sembula ba image ezali na sembula batu abimi ti na sembula ba marché pour dire quoi omoni marché ezali garanti na kata constitution ko revendiquer et le ko ezali garanti na kata constitution. Pourquoi? Parce que mboka eza ya biso nyonso. C'est pas que le col Félix azali président des supérieur aza spécial Congo que biso nyonso non il azali wana pona ko sunga biso parce que biso nyonso ndo toko déplacer tam susu ndenga kendaki na sommet wana ezaki ya G20 wana biso sende to kwa ba congolais nyonso to ko kende to vanda kuna non il faut zana mutu moko awanda ko représenter biso. Voilà pourquoi Fati a une des grâces wana ya kozala wana comme représentant ya biso mais cela ne veut pas dire que non yenda zali spécial ko le biso ba congolais nyonso. Pour dire quoi par là tant to moni bat ba bima ki bongo pona ko marcher bat ba répondre malgré mbula c'est que ngelo bakene ezali loko oyo ezali bongo yo mtozala kana ba pesa ba mbongo non tamboli to banga nzambe bato bazwaki ba mbongo ezalaki ta musu ba journaliste obaki ko couvrir quand ndenge ezalaka et mbongo te par rapport non ba otambola ko sans vision ba akende bato nanga akende kasi yeti te
bato bapesaki motu mbongo te munanga nazalaki wana ngakutu na yoki na kamwe policier moko na pitamba ba tant tokomi na première rue to mona ba policier baye kubengana ba militaire balinga bakota côté ya limité policier moko ponga na zanga mode camouflage na kitana nga chapeau ebika ba bilongi tamsu musato sa tamsu bato musu basepela na bango te na kizika chapeau na temika mpanzi policier moko azolo bapenanga banyamo babiki na banko na beta makala siko tema za ina telefone aluka na kota na tema bazinga inga bele ba mwana ta musumu to leka na epona tema kitambo bengana bat nyanga filmer mais moi bimsa téléphone pour me souhaiter mais juste liboso na ngaps pour un policier antenne ba ino babiki banyamo na beta makala régime eza bien par rapport au régime les gars qui tombent mona ba marche on même ba rosi timanga bakenda eza bien de data policier so déclarer que non babiki par rapport à situation mokonza mboka ndenga zo gérer bango da ba marche ba massa cité par rapport combien de bavures et salami combien de bavures policiers et salami baota ko boma ndeko na biso ya étudiant G2 na Unikin pour na cash ne babuma bat na ba wenzi awa na wenza Selemba pour na cash ne police ni ngolo bananga ko marche te na ba marche to mona ta biso te et ce sont toujours les mêmes policiers on a basala bavure wana muna par rapport te ba marche to mete ko Kabila zalaki mutu na marche na mutu oya bomi mutu pour na cash ne yebisanga Kabila zalaki ki champ marche au sala mabote ba que soit gaz ko betama soit ba biloko moko au sala mais marche ba tamboli mais sans muta zoki sans muta muna pouvoir moko zara parfait zate je l'ai toujours dit aucun pouvoir n'est parfait pour les oyo Félix Akoti azu bokonzi nanzela mundu kité Félix azu bokonzi nanzela élection Félix atikala pas même papa tient atikala jamais ko bunda ko sala opposition nanzela munduki mais les oyo bato nyos bazo kufa actuellement na régime ya Fati to banane Fati muto abo bango comme Fileka ya Kabila bato nyos banda ko kufa ndo bani Kabila muto abo bango Kabila lelo oyo bato ba continuer ko kufa na est to banane Fati muto abo bango to Fati muto azo boma bango muna Cédric to ba bongo to sona analyse moko boye to sona na biso to ba moka ba to pesa ba inde est-ce que lelo congolais ninga lobaki Kabila dégage congolais ninga lobaki Kabila to baye 18 ans ba jeune ba moral ba jeune la ki bien te moral est-ce que jeune wana kaka ko ni mamba na mbula wana ekola pesa biso mais muna Cédric ba image ezali à titre illustratif na ko pesa ba image ezali yango tozaki balancer image oui ba balancer image na biki Kenzo ndeko na biso technicien Kenzo azana na makasi yango na se ya mbula bato bazo marcher bazo yemba muna pour dire quoi aucun pouvoir n'est parfait omoni même yo pe ba ko tsayo wana soki o arriver karata nyoso te ata ndambo o peuple asengaka to mona bandeko biso wazeka ba yemba ngo peuple osenga nini kolia kolata komela azana facilité ya ko se faire soigner azana facilité ya ko se déplacer azobima pona nzala to azobima ko président longwa nzala oya ba bengele ki Kabila balobaka le ventre famille na point d'oreille ce que bisanga tango yo koti oko expliquer mutu ke no te omoni Congo omoni peuple asaneti mwana muke niti babaka mwana muke oyebisete ke na uti musana beti mutu na zimbongo te mwana muke tango kaleli ngwe miliki na opesi tango leli ngwe bibiron na opesi tango leli ngwe obombo na opesi. C'est comme ça avec les peuples. C'est oh wapi ozobeta muna. Zela na nute bato otanga wapi. Ngasa mwana na première secondaire. Nana bala msusu on passe bana première primaire. Gratuité ni no lo banangai. C'est pas qu'on est contre les pouvoirs, mais tolingi kaka to sunga nde mokonzi amboka. Ozomona tolingi te mokonzi amboka a se retrouver sous une erreur ou elekaki na ba ceinture na ba conseiller na ba militant na ba ndeko kumisa to na nte to lembe na nte yo kaka umela te tolingi biloko wana te. On ne veut pas le militantisme na kata musala surtout que tozo ba pandisa ngomuna. C'est notre avenir qui est mis en cause. Na 18 ans Kabila salaki. Na mwana mboka wa azui pouvoir sali 3 ans. Makambo déjà tout ki nango. Est-ce pas cause la thème mala moka fo feignant c'est ça mambala moko. Bomo mana ba marche po ba marche ba do sala oyo bandeko na so ba libanda ba ko mona makambo nyonso ba do sala. Na lobaka ngo gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est prévoir mona. Tant bo sali 38 ans na opposition. Ndenge ba lobaka. Elingo ba nini? Bonne ko se préparer pour eloko moko bo une fois au pouvoir muna tango bunda na balabala bo tamba ba Rossi ba kufi ba Thérèse ba Armand ba kufi ba Fidèle Bazana ba kufi ba Floribert Chebe ba kufi do bo mo que régime o ezali eza régime moko ya dictature régime o ezali eza régime moko eza enfamé peuple eza appauvrir peuple pour bango ba s'enrichir biso une fois toza na pouvoir to ça nini to na programme oyo après programme auto okenda na oyo mais
faut tous appeler un programme d'urgence. Ndé mokonzi mboka initié qui wana ba tout monde qui a ça qui 100 jours. Oui, mais eloko ni fait la prioritaire. C'est ça la grande question. Muna na bokonzi ba improviser kate. C'est question de vies humaines. Les priorités yango ba sala ki ya ko longola ba tout na ba parents pas sur futa nerve. On appelle ça exemple mo kaka ndenge ba kino ba lobaka. Na yayat na mona ko betara na petite moko boye. Mais yo galera ka petite na zanga ata mususu lipapa. Yo asinga ta na mtala bo mukona yo linga petite wana. Ifona yele nini? Ne biloko oyo zanga ka ko pesa ye pour que na sa nini. N'est-ce pas que na gagner mona mwasi wana? C'est comme ça avec le peuple. Balonga da côté wa parents pour ati ko futa minerva là-bas. Na ebisio mwana nga liboso azana première secondaire. Bana nga o balandi ba passa bazana première primaire. Ba otanga a en école mot de la place. Nakenda ko accompagner les vidéos sont là, les photos, les vidéos sont là. Oui, gratuité, mais avec quelle infrastructure? Bana ba otanga na condition nini? On n'est pas contre les pouvoirs. Tout ça on a pour na kosa ne éveil. Il y a conscience et bazali ko kamba biso. C'est maman, o monika ndenge ba batsaka batu ba sécuriser bango. Ndenge biso on a posa ba sécuriser biso sur le plan social. Naza na facilité muna tant on a beli na ko se faire soigner na facilité nyoso. Naza na facilité na musu na longwa awa na kendo ko somba marchandise na elongwa ta musu soki wapi e ya awa na kimia. Yebisanga. Est-ce que l'autre ba na gratuité ton échec? Oui, tout le bon parce que pourquoi gratuité c'est un chèque? Parce que il n'y a pas eu une bonne politique d'accompagnement. Les études de faisabilité n'ont pas été faites. Tout le bongo. Au moins pour qu'on entame le comment quoi boya. Net le baka mututo nganya somba lupangu. Avec non sombi lupangu, il faut mututo awaka sona sombi lupangu. Après qu'on somba lupangu, il faut na sani, il faut na tonga. C'est comme ça avec la gratuité. Tu as vu que non? Tu as lancé opération gratuité enseignement. Total. Est-ce que nous avons des écoles d'abord? Parce que la gratuité c'est pas de l'abstrait, c'est du concret. Gratuité enseignement ezali concret, ezali abstrait là autant tout le monde on ça ponge non. Ezali loko tozo mona bouyi. Ezali éducation. Pour avoir une bonne éducation, pour avoir une éducation de base solide, et c'est d'abord qu'on a infrastructure. Est-ce que l'État a une école? Ceux qui les lois ezali buté na ba problème au pour que gratuité et que na ba nyamu c'est parce que il n'a pas des infrastructures. Azana ba école té yango mon église catholique ba coincé. C'est la mauvaise volonté. Oui, l'église catholique est la il y a l'État, les sols et les sous la partie de l'État. Mais il y a des gens qui sont enrichis, na pesi mabele na valeur na tongi ba bâtiment minene. Au quoi imposer ce que je dois faire na mabele na bâtiment nanga. Ceux qui les sols et sous la partie de l'État, ils ont des espaces mais belé ça va exploiter on a noté. Ba tonga ba kola l'État. Ceux qui amènent tam sous toza ako kende otala tamusu na sangama mbeza musika batongi ba kola malonga kuna bati ba bus to mona rango sous d'autres cieux muna. Qu'est-ce qui manque? L'État a les moyens. Muna obi surtout obi to ça la kaka mosolo kande balbaka ba richesse minière na bisoté. Papa to ça la kaka ta espace aérien na biso kaka awa. Obi combien Congo bénéficie na espace aérien kande zaka tamusu avion au point et kende tamusu portefeuille le cabo transiter bo pour kende bo faut le cabo. Obi combien Congo a généré kana ba car na espace aérien na Mouna. Combien? Il faut tous à la conscience. Rambo cannabis. Il faut ton échec. Yebisanga. Tant on a aucun outil kabana ba vandi, banda tongoti, bazongi 12 papa, on n'a même pas écrit. J'ai des vidéos ici. On n'a même pas écrit. Oh madame a dit seulement sortez c'est la réécrit. Et puis après la réo sortez c'est la on n'a même pas écrit. Yebisanga, yo yebisanga que non. Ngana ba que gratuité sim. Merci moi Namboka todo solo na biso par rapport à propos ya monsieur Chadar par rapport au traité qui joue en marche par rapport ya Rolobake régime dictateur. Bon, il y en a le but. Bango mo basala ki wana na pouvoir. Neti moun ba Chadar wana podanga il faut na yo ka soni pour te montrer comment est-ce que je suis impartial à Makambo. On a assisté à la marche, toi assisté à la marche, biso to mona ndenge ba beta ba misusu ba biso ba marche wana. Toi ko mona ngo. Mais quand on va acheter, on va acheter. Nyamoni moko ya bango le nom m'échappe. Alati chemise, ba komi ba kombo ya ba tonyo so ba kufa na ba marché les cas ba kombo ba Rossi, ba Armand ba Thérèse. Je me suis posé des questions. Nous sommes dans quel pays? Mutu oyo na régime na bino boboma ki batu. Ay ozolati polo, olati elamba ba komi komba batu obno boboma na régime no opi au marché nango pour dire quoi? Nous voulons un état de droit digne de son nom. Yebisanga ba politiciens congolais. Tout ça pourquoi? Parce que la politique est dynamique. Il faut te le rappeler na ironie du sort balobaka. Politique est dynamique oui, mais la vie a battu obo sacrifier qui pour na pouvoir na bino. Ba vie bilenge oyo bo sabota qui pour na pouvoir na bino. Et que ne kaka mai parce que
la politique est dynamique. Il faut que comme un niveau moka kotana na longi munato ba que non non le pays va très mal. Il faut que comme un courage wana. Batu o balanda biso on ba faciliter ko solo na mokonza mboka. Il faut bazaka na faciliter et puis na courage wana ko bisa mokonza mboka. Non voilà sur tel point en tout cas chef le pays va très mal. Ce ka robengana yo mais tanga ko vanda tanga ko yo ebisa tanga soza yo moko même ko la kolega ko na etuluku ya ba zomeli ba wololié. Ah luka ko mbanga ba non. Mout oyo aza mout oyo ya ko travailler parce que il n'a pas de aza na somme moti ya eloko muna na lo bakango toujours bokonze silaka. On a connu le tout puissant maréchal Mobutu awa 32 ans de règne. Mobutu l'homme d'abetalis Mobutu akufandeni bakunda Mobutu na cérémonie nini officielle ya malonga oyo tozana na image que bakunda Mobutu. Mais imaginez autorité qu'il avait. Imagine un peu les léopards d'Afrique. Imagine autorité au Mobutu Zaki Nango, mais bakunda na cérémonie moko boye, il y a pas plus de 30 personnes. Pour dire quoi? Pouvoir ya mukili oyo eza éphémère. Mais si seulement on arrivait à marquer son époque, si seulement on arrivait à marquer son pouvoir, muna okotika la kalibela ne bendet ba Nelson Mandela batikale. Il y a des gens au batikala, tout le monde ngo ba Che Guevara babunda. Babunda teke no po pona yemoko abundi pona salut ya batu nyonso na sima habité ngana okufa na nzoto na okufa mais il faut na s'immortaliser na ko s'immortaliser ndeni na kopesa batu combat oyo ekozala pe profiter le plus bénéfique pona batu bakotika lebele oyebi balobaka soki ozokende yomoko okende mbango mais tango ozana batu bokende malamu ozomona po mokonza mboka a réussir mandat na ye. Attends, c'est pas congolais non sauter parce qu'aucun pouvoir n'est parfait. Mais dis-moi, il faut majorité à peuple naie ba CP là. Il y a une facilité deuxième mandat naie. Papa ça déjà papa Sony. Mais le quoi vraiment c'est politique est dynamique. Politique ya ngwana ba kin nanka bon. Mais surtout lobby ngwana mboka tozonga to sala mso analyse tozonga mais est-ce que l'église catholique et qu'on y met sangana FCC par rapport à l'église catholique toba peut-être kapangala kufa na marche auto yeba ka est-ce ba konga basangala par rapport à question muna to mona ka ngwa wati église catholique tango bazo lutter contre régime ya Kabila bataille de pèse bazaki na sima na bango comprendre il de pèse banda au soutenir bango il de pèse baba ni non marche ba ndeko catholique ba osala isa marche mo zali loyer zali noble bazaki na sima na bango lelo oyo ba réussir côté au état de nuit régime ya Kabila nazo kendete nazo koma wana dégage ngonga sangani suna parce que Kabila yoka te muna eza intérêt commun de sangisa kabatu et non des intérêts des individus intérêt commun de sangisa kabatu so mo keno te ton intérêt moko to wele loko moko neto osangana mais tant mo keno to zelo ko tonde ko luga pona biso nyonso muna mto asani azo ko eza ka to bunda to kota lupango oyo poto la poto kula libale to na insécurité to tam suna ko tombola o matina mita ko kuma mi o bwaki mata to kuma lupa est-ce to la so sika moko catholique e bunda pona ni église catholique bazo bunda parce que ba moni que non jusque là rien ne change et loko ba décrire na tango ya Kabila yango ezozonga kaka et yango ezozonga kaka loko ba ta Kabila pe ba sosé que non te et loko ba bundisa ki biso na église catholique oyo yango pe pa ba osala biso pe to ke super ka ba église catholique to te ba pe so poa ba bunda pe kaka eza bongo muna ozomona do ba de ko ide pes bandima ngo kaka parce que bango pe na opposition ba soutenaki bande ko catholique bandi mango Martin Fayulu opposant ba tonso ba yebaki allié mo ka pesi ba tuboya marche on dirait muta bengela ka ba pona ba ta FCC yemo ka zongi sima pona Martin Fayulu est discrédité omona Martin Fayulu ne pouvait pas message te na boa ko tambola ngako tambola ba Martin Fayulu ne pouvait pas en tout cas ata zakite mais déjà to zaki wana secrétaire général zaki wana Devos Christo Kazaki wana to zaki na zaki wana donc il ne pouvait pas kusangana batuana baza impur na face à population ils sont impurs mbongo te osala par rapport au sala pour nini ya politique ezalaka bongo jo quand si papa tient dans au sala opposition ana revenir na ba propre frère na je ne pense pas eza politique etambolaka bongo eza bango ba yebisa so politique Afrique etambolaka bongo omoni na ba niveau ba poto neti na solarna père lek nga moza na Canada abisinga omoni ba mboka na biso awa eza institution des alaka puissant ko le kana moto et non mutu ndaza puissant et pas na biso na Congo awa mutu ndaza puissant que ba institution oh bat ba obanga ne mutu ba to autorité morale o le ba to sa institution
yango moni mboka na biso zokende boye. Martin Fayulu na niveau na il fallait ça un cavalier solitaire. Abunda kaka ye moko ne Nelson Mandela ndimaki ata sona osala 27 ans sur de prison sur 29 na sala kaka menga moko. Na kosangana bato ozo bomba peuple na ngate. Martin Fayulu faka ndimani akeni kaka boye. Ata soka bunditi na 2023 Azui n'a été fatigué à Moutazui a continué à Kobunda. Qui croyait qu'aujourd'hui il dépasse son abokonzi? Qui croyait? Qui croyait? Mouna, ma bé ezaneti munda, ba bomba ngona se ambe touté. Pour nini suka et obima kaka. Qui croyait qu'aujourd'hui il dépasse son abokonzi? Mais là il dépasse au pouvoir. Fallait qu'il Fayulu abunda paye moko abunda ye moko ata soki fatia au deuxième mandat, troisième mandat, mais suka alinga kaka abwa kepon et puis anga sa nzela nae. Merci moi namboka dosa na mso na liste ko solo na biso eza par rapport ba sangani bongo soki ezaki ba sangana bongo tina parce que bana marche musu ba lancer bana marche lundi puis bana marche sur le 27 ba sangani bongo nana aux autorités morales parce que il faut chef de file azala ko ba peuple congolais ndenge bima ki jour mbula ebeta to moni ba jeune garçon ba bimi na parti to ba ki parti boma ba to parti pesa ba jeune musate pesa ba jeune chance te par rapport ne ba mona ki marche on les ka ki on te pesa on est fort ya ko luka suko sapo to eba ki perdre la marche, tu es baqué de bec à l'âme comme dans ça marche. Tu vas perdre la l'âme comme des pinans. Quand la première marche, on te pèse on est fort. Il y a le cabas la marche, on se peut pas comme la population. Politique, ils ont encore des stratégies, mouna. Politique, ils ont beaucoup de choses que non marche à Liboso et réussit ça qui y a un peut-être tout à la banque caca, tout à la. Mais mouna, à la lieu où vont les choses, ceux qui ont continué, et ça qui est au côté. L'autre fois, il y a Onatra, ex-Onatra, SCPT, ba marchaki basaki ba ezala ki to côté ozomona nabili mokonza mboka ako satisfaire et tout le cas ba congolais mais du moins to ba ta majorité ba congolais ba sepela majorité ba congolais fonctionnaire au Tobeka nota mususu na tanga Kabila ndako tamana sapato tengama au moins ta tanga fati aso mata ba chinois ata ba chinois o tamuso abeta moi une semaine 3 semaines et font du moins azota la facilité au somba ta ba chinois. Pourquoi Jean-Marc Kabunda par rapport à Penéo et Salamaki Alobaki par rapport à débat salaire à député ba nous so ba ko réduire na politique dire une chose et puis faire une chose c'est des choses différentes. Beaucoup le belo politique ba mo ba sa balagisa biso ke non makamba sinya kana makamba lobaka yango wana te za ka réalité. Na monaki en tout cas bon na habité ya mususu ngane na ndako kolanda te. Mais nous avons premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est un perso qui pour défendre en tout cas et ça là qui est bien. Souci à Congolais, oui, baza politicien. Par rapport à soldats. Non, baza politicien. Cause un souci à battre oui. Mais et donc peut ça passe l'application de ces qu'on dit. Comment mettre en application. C'est ça les grands problèmes. Fatia na bolingo pour bongisa asunga ba congolais mais c'est qui manque quoi l'application nzia banane gouvernement sama lukonde depuis babima yo kanisa ki eza parenthèse na fungoli depuis que ça parmi ba sommet no papa yo kanisa soki gouvernement ba tongaka sérieusement centre moko ya ko héberger bande ko miso ba sinistre ya o salema ki na Nyiragongo wana tu penses que mwana wana Kagame alinga kazwa courage ya kwa kotonga cité moderne na mboka na biso tu penses pour dire quoi makambo to bimisaka balobaka c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle tant mutema tondi nde munoko lobby tant Jean-Marc Kabunda lobby oui c'est que mutema ne tondi il faut se couper population zolela oui il faut se couper maboko na ye et sala maboko na bango et ça parce que c'est pas lui seul qui va décider. Est-ce que même pendant ta plénière, jamais mboso ko de on décider que non voilà et repoussani to suspend de plénière. Non, ba on les kana vote. Il faut aussi ça onyo c'est ça qui programme le ba to bandi plénière ou to aussi c'est kambo yango ni plénière mukolwana ezaki pour l'exercice ya budget 2022. Ba kene nango tina suka to mo Jean-Marc Kabunda telemi atalisi ba avantage. Abi budget obolue pour na secteur na biso ya sécurité surtout pour la mambotel ba militaire et ça insignifiant bon mais quand peut qu'on revoir à la hausse parce que à la qui atalisi biso valeur ya sécurité valeur ya armée mais ce que le risque nini baye oyo bako voter pour que loi wana eleka c'est ça les problèmes. Merci moi Namboka to que mon apona 6 na ngali ambo tant que vous avez la progression la troisième fois pour l'état de siège. Tous les députés m'ont répété Yambo Kanabiso. Un journaliste, c'est un aîné d'ailleurs. Yambo Kanabiso.
Daniel Safou, moi j'étais là. Alors, Bani, non, oh, c'est qui en septembre, je crois. Bati Kabiso, on a eu les vacances parlementaires. Bah, on va bien, Abiso, au CG pour la progression état de siège. Biso, au gagné. Oh, on va la fin de oh, Fachi a décrété état de siège pour la construction. Bah, tout va s'en est, qu'on va au Koufa. Yo, on va venir, non, Biso, au gagné, ni pour te faire un projet état de siège. Posons-nous des questions. Pour dire quoi? Fati soka continue ko travailler kana bata bongo opportuniste ya bongo au sa elo côté. Tana mutne ti papa molé ba makamba salaka. Tama mutne ti papa molé député ta ba makamba salaka. Est-ce que bato ozobenga papa Mbosso wazali ndani na kati ni ba benga aka flatter ko ba pepe pona. Baza ba politicien ya kalaté muna. C'est un Moboutiste à travers na Mobutu, alongo na Mobutu ayena musée. Chalelo. Ya alors à travers na Mobutu ayena musée, ayena Kabila fils aye pas Fati avec sa Fati que non. Mais moi je sais que Fati aussi est malin. Nabi que Fati est malin. Ake na bango kaka bongo lisu likolo ya lisu. Parce que na omona Mbosso osala en tout cas monga pe na okamwa. Asalaka na dibité ka sala ngopeta muso na tanga Kabila. Asala a gagner confiance à Mokonzamboka. Mokonzamboka ba gagner confiance na makamba bongo tena ki jale loté. Fati pas za mayele. Fati bato ba commissaire ba konzi ba service ba chef de l'état ba message que ota ba finga ba commissaire pe Fati ba message oyo. A continuer kozana ba mayele parce que mutu oba ko wolola na balabala ezala Mbosso te. Ezala pe Jamaka Bundu te. Ezala pe nani te na ebite na tanga nani o sama lukonde te ezande Fati parce que bango nyos ba otambola sous l'impulsion ya nani ya chef de l'état nani Félix et puis quand on voit Félix on voit les combats oyo papa Etienne asaki nini abundaki alors yango moi ça me fait mal au cœur le baba que non Félix a craché na mémoire papa Etienne c'est ce que moi je lui évite. Et ça les mabon. Merci moi Namboka to kenapso na suka calamité aussi sur la biso merci ba diaspora na balanda biso lelo pour Mokonzamboka to sona ba diaspora vina. Oui, au moni ba diaspora ba zape parmi ba grand bailleurs de fonds. Osomona ba zape parmi ba grand bailleurs de fonds na mboka na biso pe. Et belé ba zana ba entreprise sérieuse oyo et vendre na poto. Ba ba réalité baebi comment est-ce que baki ko sala pona ko longola pe monter na chômage par rapport ya ba diaspora bazana poto par rapport ba des autres ba ministère na biso ndeko so ça peut aussi créer un bon climat d'entente hein, entre biso na ba taper adapter tam sous conseil ko zonga na noter mais ça peut au moins créer un climat ya malamu entre régime au bango ba keno ezapé ka ndenge mona clause malamu o ba sola oui évidemment na ba clause malamu o pena ba mona meleke no ya on a tout tantôt que non o tozoloba eza ndenge mona o tokosala wana eza malamu olobi yango pe kitoko bikeno na ba clause malamu oui Mokonzamboka ana tant Fati yambi bango obi na vana ota ba image moko ya Fati tozana Junior Mbuyi cameraman proche du peuple na telabi Fati je le trouve trop généreux mais ba to suba professeur na générosité na ye wana pour ba cracher na mémoire na ye osomona aki ko instruire mutu keno bo sala loko il est trop généreux. Ah, ça ne coûte pas aussi quand repère au salabo. Yango moninga na osepela Fati a agir na sima IGF. Omona a agir na sima IGF. Peut-être sou Fati soka asala tam sou Fati asala lo Mokonzamboka. Mais tant IGF a une enquête sérieuse. Batam là que non voilà sur tel point tu as gaspillé l'argent de l'État soit tu as détourné l'argent de l'État. Papa ba okanga Fati oza ki ba oui mutuana oui ya solo ko stade municipal na biso nyonso ya bandal écoute sila te bambongo ngekenda parce que bato bazaki chercher comme sous bakangi bango bani que non il y a de l'acharnement ya bloc bobo te il faut biso tona souci muna ngana souci Fati a réussir mandat na e parce que tu dis que c'est un vrai père de mère au mona so ka réussir mandat na ezapé fierté pour na biso tout a kitolo Kabila Rwanda abo même biso mboka à côté biso ba infiltré mais so ki Fati a réussi. Ce qu'on a réussi à 100%, tu attends les fils à 60%. A réussi pour ils ont intérêt à biso pour faire l'air bien, à la facilité de déplacement, à la facilité de transport, à la facilité de se faire soigner. Biso peut être matin moukié, tu as OCP la naïe. 2023, n'a pas que nous voté, tout voté, mais 2023, après ça biso quand même maintenant espoir, il y a aucune élection. Merci moi mort de 6 na biso par rapport il y a poto 6 à la biso par rapport il y a Kagame, le président de Rwanda, a vu par rapport à Boulnaye, tous les canichons à jouer à Rotongela Bisso, Nini, moi, citez-moi, moi, 30 millions de dollars, c'est quoi? 30 millions de dollars. Ma tête à Pogno, à lui seul, a détourné combien? Plus de 200 millions de dollars. Surtout que, dans ma Kambouya,
na makambo ya coronavirus toyokaki était longondo kozala cité na détournement ya combien toke na makambo na ministre na biso ya économie nationale maman na biso akasi auta ekobima wana aliaka mbongo reto commission combien 13 millions de dollars au moins que non bambongo oyo bayaka kopesa biso comme badon c'est insignifiant don du peuple Japon. Oh, Tamsusu. Oh, Congo. On habite. On va se Tamsusu na Brazzaville, Tamsusu. Oh, dans le peuple congolais, la celle Tamsusu na Brazzaville. Tout le monde. Bisoka kandeto zo kabado ya batu. Dès lors que tout le monde catastrophe naturelle mona. Muna tout ça catastrophe naturelle mukili oyo. La citation de toujours les kalambo ya mbadon. Ezani ni mauvaise volonté. Mauvaise volonté ya ba konzina biso muna. Yango moto balobaka la main qui donne est toujours supérieure. Maboko ezokazaka toujours na se. Omona Rwanda ezanini par rapport à mboka na biso muna. Potoke Rwanda et puis imposer que non a tonga villa moderne wana pona ba sinistre ya volcan Nyiragongo puis ba rotonga ezala kaka ba génie civil ba so ba génie militaire na bango. Donc bango moko baye basali plan baye basali plan que non sito to tonga ta muso za 500 maisons et banda place koto ti koto yo et puis to creuser awa to timo na bemuna ba risquer ta muso ko saka dans la toilette basali biso ta muso libula ya 70 mètres ce que j'ai 70 mètres ba osani to mona ngo awa na katanga awa ba osatina poto ba o charger na kata ba citerne et que Chine ba poto kaya ba balabala ba o charger na ba citerne et que Chine donc pour dire quoi Congo est catastrophiquement béni. Même si nous sommes au Congo, a une richesse dans le Mamboka Moussous. Par rapport à la situation, c'est quoi ça? On a qu'à réparer. Si on a qu'à réparer, Pesabissombongo, yo Pesabissombongo. Mon ami, tu vas voisin to bébani, ngana to bébani pour nous réparer. Moi sinon aïe nanda kunanga, madame nanga pesenzu na moto, yemoka lambi biloko, après au service. Non non non, il faut pesa madame nanga à lambi, soit pour lambi ensemble. C'est comme ça que ça se passer. Et non, à imposer biso plan. Il y a cité on ba osala on ba architecte na bango et puis ta ba osala ngo. Ta musu ba sala ba étude ba binga so ba kombe kiminga. Ba sali ba étude ba yo komba ta musu non ba étude géologique ba komba non côté ngo ta musu secteur boy eloko mo ko sala wana muna. Depuis que la Rwanda bundisa biso ka pona partie est ya boka biso eza balkaneso ba luka ba sala la mite ba roi ba to ko kanga ba soda mo boya nini oui ozomona donc pour dire quoi projet na yewana tozana ngo prostaté et ko risque ba ni kabila to benga ka rwandais atikala jamais ko sala balkaneso ko céder mabele mais fatinde ba benga de père et de mère andima yango et ozala passe muna. Merci moi Mboka Jaffer Mikwet qui analyse par rapport au symbole la nyonso elikana kati mboka na biso. Merci na mame Milinze Mamotema tous pepele ya mbetolo. Merci na Pauline Ngengo kabeda éducation na ono to sololi eloko nyokolo ba congolais ono subala. Ono ko so ba congolais to linga Congo ko leka ba parti politique. Tous les vrais patriotes. Eloko ezanga biso patriotisme. Patriotisme zali bolingo o zali ko réunir mutu na mboka oyo vandi. Soko lingi mboka na mona quand de to linga ndako na biso ko ato so futela bayano ana droite ya otimo libula kata ndako na yo ana droite mona ndenge opeso to lingi mboka na biso Congo to linga te Paul Kagame aya ko timula ta 5 mètres mabe na biso pour atonga ndako ezaleti a saboter biso 30 millions c'est quoi 30 millions de dollars c'est quoi pour un grand Congo tous un pays moko continent Congo oyo Kagame aboma biso pendant des années et aujourd'hui aya na 30 millions de dollars autant ça na poche na yetam na compte à moi na pour kotonga la biso système moderne c'est craché sur la mémoire batonyo sur bakufa na guerre nyo c'est les kana mboka wana nous devons tous nous unir tout élément c'est mokonzi mboka Fachi ça na ba idée ya malamu Fachi c'est notre son Fachi c'est notre frère oui bien sûr mais tout sunga Fachi ba conseil malamu tout la qui c'est sika ba fa ezali pour ka bongisa certainement au ça deuxième mandat parce que ils a garanti la carte constitution et ça peut ba signaux aux ça que non Fachi sur le deuxième mandat, Makambo peut changer. Mais du moins, il faut y avoir que non. Il y a aussi des signaux rouges aux pays là. À Bongisango pour que le deuxième mandat n'aille Makambo ezala. Nabi à ça la 100% au CP ça va Congo. Mais du moins, à ça à 70%. Excepté ma bateau. Tout le Congo collègue ba parti politique. Tout le Congo collègue ba autorité morale. Même Fachi, papa tient na Bundia ou papa tient na Kei. Mutula zui grâce à comme président na Fachi. Fachi pas Bongisa Congo. Tant suspect à kufa nae. Mais biso to tikala to ko hériter na bolamu o ya rosala et puis a tikala ka gravé na mutu na biso nde ba nation Mandela ba tikala na Afrique du Sud.
Merci mwana mboka JFM écoutez merci na maman Chantal Alphonsine maman pe azali moko ya parti ya IDPS so la bien na kati ya poto maman Chantal Alphonsine maman Melinze mamotema tous pepele ya mbeto mwana mboka moka question moto tuna na suka awa 600% lelo ya mboka na biso so tout ça ba 100 ba congolais combien de congolais ba do souffrir 80%. Lelo so robi que gouvernement warrior pour na yo ba travailler bientôt mal. Jusque là tout le monde l'autre. Merci mwana mboka, merci bato so balandi biso ngana tokutani mbala sima na émission ko yana ba analyse na ba émission to yambaka bato pa monsieur Didi Pumba ono so balanda biso. Ciao, merci. Congo France Isona bango bangona biso Isona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com